Alléluia. Amen. Nzambe yokopesa merci. Bato ya mokili mobimba boyembela Yawe, bosalela Yawe na esengo, boya epai na ye na banzembo ya kopesa ye merci. Bondimete Yawe azali Nzambe, ye moto asala biso, tozali bato na ye, tozali ekolo na ye, bameme oyo ye akokolaka. Boya na lopango na ye mpona kokumisa ye, bokota na ndako na ye mpona koyembela ye, bopesa Nzambe merci. Nzambe na biso pamba te ye azali malamu koleka, bolingo na ye ezali na suka te, ekotikala bileko na bileko. Tokonde Nzambe. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nzambe, nous te sommes reconnaissants. Nzambe, nous te sommes merci pour la malade. Bola mupe bolingo na oli kola biso na suka te. Obatela biso tango nyonso. Obomba biso mokolo nyonso. Osalela biso bolam. Obatela mokili basalela biso te. Toloba na yo nini Nzambe. Soki tomoni tongo na lelo eza po yo pesi biso yango. Bato yo pesi te nkolo babenga mibibende. Bakoti na bandako na malili. Bazana sena bopito. Bafandi bisika ya pasi. Milimo na bango tepa. Bato ebele basui accident. Bakoti na babolo. Malgré bazala pas innocent. Mais tala mbolu na yo pe bolam na yo. Si nous avons rendu libre, au battre biso, pèse biso paiement. Ata bo tozo lukana to suite, mais vous êtes mon tout ya papa, yo pèse biso paiement na bon mort. Ya mo toza reconnaissant, tu le ko bana yo mex. Lelo za mukolo kitoko, mukolo ba Kristo, balingo lo bana yo merci pour la bolam nyonso salel biso na les 5 premiers mois au to bandaki na 2021. Yo battre biso nzambe. Obateli biso na bokono ya ndenge na ndenge, na bokono ya pandémie, na corona, na malaria, obikisi biso na makambo ndenge na ndenge na accident, opesi biso mabala mabota, opesi biso misala, opesi biso maplom, osala biso molukolo, yango lelo toye lokola moto moko pona koloba na yo merci na nyonso zo kosala na biso nza. Tokopesa o merci na baloyengo, opesa o merci na babonza, opesa o merci na biloko. Na kobeta ngongi mbunda na kosala nyonso piololo po tiyosali Nzambe na bamo ya moto sengi na yo papa oyo ya matondi oyo tokopesa epai na yo kita yo moko Nzambe otinda kumpute yaka yo moko en personne pour kamba biso du début jusqu'à la fin. Tout ce que nous allons faire en serré ce matin, que ça soit pour ta gloire. S'il y a nos bien-aimés dans le Seigneur qui avaient besoin de fouler leurs pieds en ces lieux et qui sont en péché pour un problème songolo. Seigneur, nous te supplions, toi qui n'as pas une main courte, Seigneur, toi qui es capable
capable de le délivrer. Que tu fasses cela afin que tout ce monde vienne enseigner pour que nous t'adorons ensemble. La modératrice entre tes saintes mains, la prédicatrice également, nos chorales, les groupes d'adoration qui sont présents ici, l'équipe de protocole ainsi que d'autres équipes fictives qui ne sont pas visibles, Seigneur. Yo orienté biso. To police siko na makila na yo. Molimo mosato akita akonza. Ezala lokola bisika nyonso te. Eton bisabana muya lokola sika na betisada. Nana kotsama tambe awa. Ata lobi na mutema na yete papa. Mais toi qui sonnes les cœurs, en sortant d'ici, que tout le monde soit guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous sommes venus à la rencontre du Seigneur, à la rencontre du grand roi. Que ce grand roi descende pour te y avoir nous semble. Tout ce que nous allons faire, que ça soit pour ta gloire. Ce qui est battu le programme Paul et que l'équipe là, la soupe a pu nous amener pour le ballon merci. Tant que ça va être dans Zera, rappelez moi, vous savez que ça va passer dans le Balébi, nous sommes à la porte le groupe de Jésus. Et tu peux te dire Amen. Est-ce que tu peux mettre la parole à vous? Voilà ma voix dans ma tante. Est-ce que tu peux mettre la parole à vous? Laissez la parole à vous. Qui comme au Vénère? Si tu s'en vas, c'est mi walé, pas bien de Babanda.
Ekodin dote la ngonga. La
Johnny
panier eza liboso. Eza kaka Nzambe bien-aimé.
Hallelujah.